apesa yo autorisation si yaka kozwanga air nyonso na lingi ntango na musinga na pongi madame apekisi yo apekisi te madame ayebisi yo nini aselinga lichaka kaka ndenge okei na yaka kozongisa ye na ndako. Déjà le 3 décembre Fabrigas oyo bato basekaki ye eza na biloko mosusu okotelemela bimidi ya bolosi mwana moki abetaka mbonda bakolo mpe basalaka nini babinaka nani akobeta fabe motu te ngana oloba oyo nzambe atindinga si soki bokobomanga etali bino Frabigara yeba yango ke journal alobi ekolekana me fitime na yo oza ya kokufa vi ya mutu eza na maboko ya nzambe papa nasali une semaine ya koprie nzambe papa olobi nini mpo na fabolo fabrigasie nkolo na ngai ye mwana oyo abeta ye mpo soki abeti azwi $1000 ngai naza na 10%. Je suis vrai combattant. Bato ebele lelo bazodondwa bwe bayebi pasaki combattant te lio mobibe kopela moto tokopelisa moto. Vous blaguez avec les gens, hein? Les gens qui ont un sac à makambo, hein? Tu as le tour de bimisa biloko musu na télévision à kamwa. Et puis ngaini na zaboye, faut bon ni manga na za vrai combattant. Pour na salela qui combattait libana mboka, te. Na sala qui combattait en mboka. Okobetaka misiki wana te, tokopelisa moto. Mais akobeta nebisolo mona litoyi. Yebisanga. C'est bon. Non. Après, Azuma ma belé. Azuma belé? Atie la poche. Atie la poche. C'est-à-dire, eloko moko na koyebisa yo kolanda bakofi mpo na miziki te tuna bakoko bakoyebisa yo mabele nyonso na vie oyo nano niata te oyo ovanda te soki oniati yango oza makila pete bandaka na okobelisa motu mpo na nini régime ya sika toza kongo moko me toza mopepe moko te po madame na ngai yebi naza motu ya problème ya mutu faut protéger mpona protéger motu sepesami tosilisi kitoko bakangi nga te zongisanga wapi ndako. Bonne année 2022. Événement. Fête ya bonne année oyo. Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année samedi le 1er janvier 2022. Ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara. Tuna ngai nini? Bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda. Na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abini sarabato dalatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros.
C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter des habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps, vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Naibisibino, même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Merci. Zakari moi. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde et suivez votre très belle émission Tumba Tumba, cette émission qui est diffusée sur Afrique Info, présentée par votre humble serviteur Zakari Mwamba, le petit Zak, le 7M, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba Tumba, Baki Serangamo, la papa Simon Gimbangu Kianganidi, Balobi la papa SKK Tubo Telema, pour les lots de Tumba, la Dadi Ngaye, Ba Mama Dadia, oh Dadia, Dadia, ya poto Tumba Lelo, Kaka Nanga Tomesana, Kaka Nebo Pesanga pouvoir, Yako Kendeko Soara Dadi di, na otiko Soara Dadi fraîchement à parler côté à cimetière, et si Kana Kendara l'autre fois, na Zuida di to yena poto Tumba Dadi, Bana papa SKK Tubo Telema, Papa Charles Blaise m'a foutu les fondus de Rennes, présent sur ce qui s'était de Bretagne. Là on repose le cœur de maman Isabelle Marinette. Nakata Rennes on a présent sur ce qui s'était de Bretagne. Kaka Noko Bozaïgo Mona association Oyo et ça resangissa tous les 3 pays d'Afrique.
Angola, Congo Kinshasa, puis Congo Brazzaville. Oh, vraiment, ça, on a tout à pour ça. Quand on s'adhère à l'association qui s'est de Britannie, quand hésité à contacter Papa Charles Blaise Mafuta. Merci d'avoir tous les fois, tous les accueils, on est éparpillés à travers le monde. Kelly Ngolé, la moté, ma Patrick Missi, Yoye Binakata Montréal, on a Nazakole, la Bino Toumabe. Nazakole, la Eva Tumbaka, Lombo Motomoko, très bien. Nakata Anvers, on a le Hombo Mamoko, autrice, le grand esprit, Kakane, Tozaliko Sola. Bouchelenga Monique Kassi, Momo Kassi, la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises. Et émission la Bino Tumba Yango Yodi. Maman juste à ma vie là. La maman de RGL, Diambou Kitoko. Deux fois, merci la confiance. Non, tu reçois Dadi, le lot Rotumba, Dadi. Kaka Nenga Bomesale, Ngai Fabrigas, Dadi Rotumba yo, Bongama Poda de Rotumba yo. Dadi Rotumba, Fabrigas, Dadi Rotumba, Kofi Olomidedi. Dadi Rotumba, comédien tout. Oh yo, Basa Kotika, Bande Konabango, Kendera Aboye. Dadi Rotumba Bango, le lot a fait que partie toujours dans l'idéologie. Merci d'avoir tout. Oh, bah ça va éparpiller à travers le monde. Nakata envers Swana, Yoyebi Eva Tumba, Kakane Tozako Solo là. Narobo Sanate, na 001. Présent Alain Moutaga Ngaye, Moutaga Yabale. Nakekuna Ngambu ya Luanda Nangola, précisément na Luanda Wana, Nazaro Mona Boniface Mundele. Balobi Boniface Mundele, Motomoro très bien. Oh, Nazaro Sala toujours Makambu. Et Zako Monana, Dadi déjà Banda Roya Kapo. Tozako Tumba Liboso ya Wami Service. Namata. Agence Moko Kaka Tozanango. Namata. Matako. Wano Zungani. Merci beaucoup Dadi. Mbote Dadi. Tata Pambola yo. Pambola Peo. Ngamoko mutuna pesa yo autorisation. Bon. Soki eyini na gauche, yaka kozwa ngai. Bon. Soki eyini na droite, na yaka kozwa yo. Ozolanda très bien Dadi. Ngamoko mutuna pesa yo autorisation. Si. Yaka kozwa nga air nyonso. Air nyonso na lingi. Tango la musinga na pongi, madame apekisi yo. Apekisi ti, madame. Madame ayebisi yo nini? Aselinga lichaka. Kaka ndengo kei na yaka kozongisa ye. Na ndaku. Pona yebi mobali na nga bien. Bon. Mobali na nga soka komi na makambo koloba silaka maîtrise. Abika nene yeko zwayo, na yeko zongso na pale bien. Ayebisi yo nini? Kaka nene yeko zwayo, na yeko zongso. Po madame na nga ye moko ayebi mobali na ye. Soka ye kolobela batu adebordaka sanga maîtrise. Même na parrain na Eric Mwamba. Agence de voyage. Deux fois. Eric Travel. Ayebi ke moi non na parrain. Asila na ye maîtrise. Nzambo opesanga misala mibale te. Opesanga misala misatu te. Bon. Opesanga musala ya koloba. Bongo soki mutazo sala mabe na mboka. Pona lobele na kobanga nani? Nani akobeta Dadi mutute akobeta Dadi ezala nani? Ba mama Dadi aye, oh Dadi aye. Ba mama Dadi aye, oh Dadi aye. Oh Dadi aye. Oh Dadi mokonzi kofinga. Mokonzi kofinga. Dadi mokonzi kofinga. Topesi bino mbote. Bon. Nzambe tata mokutanisi. Nzambe tata mosangisi. Yenda zola musabato mabena batu ya malamu. Soki nzamba lobi to kutana te mo eto kutana ezate. Atena kolobela bino mabe, mais lokola nzamba kutanisi biso, foto loba na ye merci. Merci pour la confiance, pour la fidélité, pour la bolingo. Oh bo manifestaka tangu nyonso epai na ngai. Bolobi Dadi, totikala kaka na yo. Balobi Dadi, totikala kaka na yo. Ozolanda. Si. Makambo biso toya nango na se na moi oyo. N'importe qui a goya nango te. Si Dadi. Ozolanda petit sac. Nazolanda très bien na bokebi nyonso Dadi. Tango eko zwa ngai. Pona sani. Oya kotumba. Na loba. Oloba. Eza bongo. Landa. Bon. Olinga te. Lelo na kotumba nde. En désordre. Dadi a kotumba nga Dadi. Olinga te lelo na kotumba nde. En désordre.
Nzamba ebi singa iboye landa bien. Omoni ngai ni naza boye. Papa nanga soka yebi singa likam na buda ke na lobaka papa se loko te. Talaka papa. Mama na ngai oya bota ngai. Soka yebi singa likambu. Mwana nanga tika na yebi sake mama longwa. Ose loko te. Talaka mama na papa. Ngai na minute oni na telemi boye. Na yokelaka bobele Nzambe. Soki Nzambe te mutako pekisanga azate. Ozolanda très bien dadi. Nzamba ebisinga boye. Okokota boloko mbala 12. Et so koti 1. Et tikali combien? 11. Toba 11. 10, 11. Toba tirena 11 boloko. 11 boloko. Fokota. Et ça obligé. Et ça obligatoire. Obligatoire fokota 12. 12 boloko. Na lobi et ça obligatoire. Peu obligé. Obligé. Et loko Nzamba lobi mo akosanga ezate. Et puis na yebisi Nzambe soki 12 ekokite okozwanga mabe. Oh, soki 12 ekokite Nzambe. Na yebisi Nzambe bo oyebi nga mutu ango laki ngai na belaka mutu. Soki 12 boloko ekokite Nzambe okozwanga mabe. Tata Pambola bino mutakala na nkolo yeyo c'est le pasteur lité akanda frappe na retour. Tata Pambola biso. Merci beaucoup Tata Pambola biso. Pour comprendre que tous abonnés dadi merci beaucoup na agence Wami service ya madame Mireille Wakanke oyo zo mbongo na 5 boulevard Ornano numéro 75018 Paris 16e et sikani ni balé Wakanke bazawana basimpi awa na ville province ki chasse zo mbongo na étoile bleue na avenue Maringa na Kasavubu et sikani ni bokuta la bongo na Tresimba kila million na oyo bazaro sala musala kitoko merci beaucoup na maman Mireille Watantu maman Mireille Watantu pourra pas mettre des top crédibilité tango na ratia étoile bleue na robosa na TDO Brondo batutu Jerry Peter Bino tout merci beaucoup encore une fois de plus tous ça on a dadi pour ça non tout solo moi muké tout solo la papa cause la artiste et comédien pas na yo ozwa ngone ngeni na mboka au Congo dadi artiste et comédien et ça rondeni Zakari Mwamba dadi Tumba oui dadi Tumba bandagate et bandi makambo e bandi na tumba ba comédien Tumba di na tumba ba comédien Tumba bangodi. C'est le pasteur Lité Akanda. Frappe na le, frappe na retour. Troublement quoi continue na minute on a mboka. On a ko papole lango penza batu. Bien surtout l'église. C'est bien moi. Mutakala nankolo. Un contre 100. Nako bete batolo lengo na papolo na nyati yo. Nako esi yo. Okota to hôpital. E bale kauki. Bambi semnene babimi. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale loko te. Zakari mo mana lobi nini? Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale loko te. Na beta nkunga. Beta kunga. Tabi kwa pesa reposa royemba yango yo. Ah non, raisonner nenge fabrica sa koyembe la batu lobby. Est-ce que koyemba? Ya koyemba te. Bonne année na Noël et comme elinga. Tikana pesa ba meilleur V na Frank Stemai. Ba bon séjour na yo na mikili ya poto. Ya Nzambe Tata Pambola yo. Na moni okuna Frank Stemai tala ninge mobala lati kitoko ozalaka pena Frank Stemai ya solo lana loyembo beta loyembo di bona nena Noël et komelinga oh ba master bona ne bona ne ozoyoka oh ba master bona ne bonne année so yakala tokoti déjà le 2 décembre le 2 décembre ebele ba moni décembre ebele pe ba moni décembre comment on attend les assurances à pourquoi ebele ba mona pourquoi mtongo mo eba monango ezate ebele pe ba mona pourquoi tongo mo eba monango ezate mobate les abobele Nzambe Zakari Mwamba tango tuna ganga question foye bako tuni mutu yama yele. Je suis intellectuel.
Bon. Na mboko yo. Si. Totanga na ba condition à passi, mais alphabétisation ekotaka na mutu te ekota. Po biso to bane kotanga na ba école moko. Oyebo na tongo kuti déjà ba fazer resi ba sumbaki na kati ya classe. Avant boba na kotanga, maître Chura Mboma makambo na zolo ba yebi yango. Bon. Boba ni nanu eloko liboso kolongola nanu ba nyebo kuti na kati ya classe. Bo sukoli classe. To sokoli classe. Classe ekomi peto to koti to vanda na sete to vandi. Ateko to vandi to zo tanga to zo ekola alphabétisation. Mais moi tunga ya nyena muki atikali nazo Nazolo. Moi tunga ya fa. Moi tunga ya fa l'ouest. Ya fa. Ozolanda. Danger dadi. Eza na question moko to kotuna nga na mboka oyo échappé ngai. Bon. Na botama pe 50-50 te. Vous avez des pères et des mères. Na botama 50-50 ezaka ya bikolo ya Congo. Mama za yuma ya ba Congo, papa za yanke ya Bangala. Ah, papa Mungala, maman Congo Central. Congo Central. Équateur. OK. Ozolanda. Bon daddy. Zakari Mwamba. Ngai oko sanga ne loko te na mboko yo. Mo continue na leka na mboko nga na betele maboko te. Maboko o eswa pona batata mikondi ya mboka. Eza mabete. Kasi loko na koyebisa yo. Otuninga question. Comédien. To comédie. Ya mboka Congo. Zakari Mwamba. Ouais, daddy. Très belle question. Ouais. Okutani pena mutu amayele. Si. Na ko répondre na ki? Na kimia. Ngana zale so na vani na batu na quartier. Oyokoyoka ba pire vie bazo ebisanga yaya. Mukolo ngana ko bima mboko na kozonga te. Nga lobi omoni ba veo baza ba aventurier. Babenga na ba fwa kumputu. Baza bilobela. Ba fwa kumputu. Yo mboka na yo. Obimi yango. Oke yo zoloba okozonga te. Ozonga te pona nini? Lokola nazalaki mwana mukie. Mwana yebe loko ba grand frère ba na kolobela ezate. Na mokili ngulu atunaki mama na ye mutuna. Mama lobaki zela mukolokoko okokola. Nenge bana na biso ba comédien ba loba kokotuna ngulu. Oh. Papa boni bino. Na sepeli komona bino. Bino bakene ko sala ya bino ngape na sala ya ngai. Soki oyoki bakangi nga boyeka kosunga ngai. Po aye sukela kanga mabe. Oh, grand frère. Pona nini yo zoloba soko bimi mboko yo kozonga te. Yebisanga mabe ya mboko eza munini. Mukolo na koma na Dubai. Na nyati Dubai ngi. Nga lobi bayaya makamnyo subone ko lobese ya solo. Na moni yango na misu. Soki ezalaki carrière artistique te ngana ngai na zonga Congo te ngati na Dubai. Na confirmer makambo bakulutu balobaka nga soki na bimi mboko yo na kozonga te. Na ki Afrique du Sud. Na koma na Afrique du Sud nga lobi ba Congolais batingami ya pamba te. Makamba alobaka eza ya solo. Otali mboka nzale silaka te esili. Otali mboka okokola mukaba na tongo tipoko liete. Moi silikela mutu ezate. Mboka ezo siliso nzala. Lolenge moko oyekoli musala na Congo, oyekoli musala libana mboka, oko comprendre même musala oyo yekoli na Congo, même musala pe ba yekola ngo libana ya mboka. Libanda eza na valeur a moins valeur ezala ezate. Comédien za nani? Comédien za éducateur ya mans. Nzambe te wakeli mokili akokisa nyonso. Ache mutu na musala na ena fonction na ye. Ba comédien baza pona ko sexa biso. Baza pona ko sepelisa biso.
bango pe bazo contribuer na culture ya mboka. Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli yo badepense nyonso badémarche nyonso tosaleli yo du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir ya aéroport tologe yo makambo nyonso bino baétudiant bino nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oyo etikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali mpe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement pe orientation mpona bino baétudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place adresse okokuta biso na limete 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete mboka na culture na biso ozolanda nazolanda très bien moko na moko a traité mokili selon opinion na ye nga nazoloba selon ngai yo mpe soki esepelisi yo te loba selon yo bayebisi nga mboka oyo ovandaka eza na richesse ya makasi yo nde moto ozomona yango ya makasi mpo yo nde oliaka yango nga lokwa naliaka na ngango te moyena ndima richesse eza te c'est l'opinion nanga papa ouais, selon yo wala selon yo Zakari selon yo Zakari daddy wala selon yo Zakari selon yo wana selon ngai richesse ezawa mais wana bango nde balobi selon bango bato baliaka richesse bato bamonaka richesse nga naza mwana kingasani bana na botama na mona richesse te na beteli yo classe nga na tanga te oyebisi ngai na ye classe na tongo
baninga babandi cours 6h30 7h juste mais biso na tongo wana tongo bakomi na école bobani musala ya kopangusa classe kolongola banio bafaser basagini basumbaki oh natangi na malako EPD EP12 bokendo contrôler bokoloba mutakana na nkolo makambo alobi eza ya solo malako EPD na EP12 kendo contrôler allez vérifier Ozolanda dadi eza na bamboka mususu okei na domaine na classe bino nyonso boko fonctionner ndenge moko na bana batambongo na bana batambongo te bino nyonso ndenge moko mais biso a ezo kipe ezo tala ba baza nango na ba baza nango te Ozolanda très bien dadi comédien na mboka oyo aza mandia aza mutu alokoso aza mutu bisenga senga soki comédien azoya mutu akangi déjà porte na lobi soki ayebo ebise papa aza te mama aza te mais kendo tala bato bazosekisa batu libana mboka kolandisa ma culture na bango kolandisa ma musalo ya salaka aza na valeur moko soko moni okumisi nzambe dadi tozane ya soki ekobonga sava soki mpe ekobonga te talinga na eloko te nga mpe munakela mboko yo te nga mikolo nyonso na koti jeune prie nazoyebisa nzambe na silikela yo mpo na nini otinanga na mboka oyo osilikela nzambe papa mpo na silikela nzambe na obanga nani mpo na silikela nzambe na obanga nani mpo na silikela ye nasilikeli ye awa te osilikeli ye nasilika nzambe awa te na jeune prière ok osilikeli nzambe tobandela nga nasala choix ya pays na ngai ok ozolanda misala eza ebele kasi topedre valeur ya misala na biso ya mboka basusu na esengo basusu na mawa misusu bazoseka misusu bazolela ezosala kitoko te c'est pour cela lokola nzambe atianga molobeli ya peuple pasteur ya peuple soki nakei pays moko namoni makambo nakobanga koloba te nayebisi madame na ngai nabi mikolo kobenga ngai esu na kombo na ngai te benga ngai Chéri Bilobela mère bengo Chéri Bilobela mobali na ngai ya biloba o nayebisi madame abenga ngai yango wana bon c'est-à-dire tosala makasi bacomédien bakoma batu ya motuya bakoma na valeur ekosala kitoko makasi ntango tuninga mosala bacomédien ntango tozozonga na métier moko na moko aza na métier na ye na se na moi wana eza métier na bango esunga bango etya bango na valeur etya bango na bacondition ya bien balonga bamandia so na lobi mabe olimbisi ngai te olobi bien dadi olobi bien merci beaucoup mais sikoyo na likambo etali kokodioko bongo aévoluaka bongo na groupe salongo groupe muneno eyebana sadi tozaki bana mike tokotala bango lelo abeli liboma ozali kwa deuxième fois déjà ana scène pepe yo etake dadi lité ya kanda okoloba nini po etali kokodioko landa confiance oloba boye misalele kama loba na ebele ozolanda kokodioko asekisa biso nyonso mokili mobimba toyebi merci papa abeli bongo te bongo ozolanda très bien yango na uti kolobela musala na musala epesa moko na moko valeur selo musala na ye tika nzambe tate ya likolo abikisa kokodioko apesa ye makasi nayebi ete bakonzi esi bamonaki bazosala quelque chose mpo na ye mokili yango eza kaka bongo na ndenga mboka na biso soki lelo oyo maladi ezwi yo bato balingako bamonani basali ko obiki osali nini obiki soki mpe bao balingako bamonani te okufaka te okufi nzamba batela kokodioko merci beaucoup maintenant ce qu'on a kaya Yandi Mosi ana problème ya cœur c'est-à-dire senga basunga yepo
ba évacuer na mboka oyo parce que awa ba soe moko pena eza pena na oyo esengi te po ya zwa esengi fois kende libanda mais jusqu'à présent ti lelo Yandi Mosi azakaka na mboka zo souffrir te na lobi bo ezakari akufa po ba ya kotamba motokoma kokoti sanga na terrain o eza glissante kokoti sanga na terrain eza glissant te yo lobo kotumba yo kananu yo lobo kotumba makambu ya ba comédien eza likambo ebomba makate eza likambo ezomona na misu tozomona tina ba télévision na lobi boye topesa valeur na musala ya mutu na mutu po bango ba comédien baza pe parmi batu oyo bazo sunga culture na biso emata na ebite soko zo comprendre très bien so komi ko kabolela ngai kokodio ko tangu na loba kokodio ko mabe oya kokodio ka lobi mabe ni mosa lobi mabe ozolanda na lingi na lobi en général mbango nyonso musala na bango ekoma na valeur ekoma ta beli baba na kolela na ba télévision lokola bana mikie to yeba pe musala ya ministère to ministre ya culture eza nini c'est tout ndi no koyebisa pe ministre ya culture ministre ya culture na koyebisa logo te poste ane ya kota ka yebi musala na ngote nini basalaka nga na tangela ngo na ane logo yebisa ye te on est logo yebisa ministre ya culture na yebisa ni te na poste na ti azwa nga za mwana muke papa makamni ano solo bana ngai merci beaucoup Dadi na yebisa lo mona litoyi yebisa ngai ok Dadi, c'est bon, aux après. Dadi, aux après. Yanga bena ebiso na litoyi. C'est bon. Non. Nous souvenons Dadi, tu soli bien. Tu évolué. Tu soli bien. Tu soli bien. Merci beaucoup. Dadi, Fally Ipupa aigle de la musique africaine. Oh ya kokisi bongo 1 milliard de vues sur YouTube. Aza parmi meilleurs artistes africaines oh lelo côté francophone. Na Afrique centrale mobimba. Afrique oh le bara français. Ba pays le bara français Afrique francophone. Fally Ipupa lo kokisi 1 milliard de vues sur YouTube. Comment on a bar oh Fally Ipupa tie. Yo lo ba nini teke Dadi. Père spirituel ya ba warrior. Merci petit Zaclé. Omoni pays na pays lelo moko na moko zo bundela pays na ye. Ko bundela pays eza chose facilité. Si. Ozolanda. Soda zo bundela pays na ye na kiso na kisoda. Ozolanda. Ouais. Musicien zo bundela mboka na ye na miziki. Joueur azo bundela mboka ne na bale. Moko na moko abundela mboka na ye pona komema botombo ya mboka na lokumu ya mboka. Ngai soko ye awozozela na kumisa mutu bikumisela okozwa zero. Na kumisaka mutu bikumisela te. Na yeka pe ko lobela mutu bilobela te. Soko moi na lobby sekeza na nzela. Pona lokumu ya culture. Pona lokumu ya musique. Soki eza pona mboka mobimba. Foto beta maboko. Tobeti maboko pona star, tobeti maboko pona musicien. Mwana mboka 1 milliard de vies. Et sali kitoko. Côté wana papa eza na biloko mususu batelemela lango te. Soko telemeli yango. Okobima diabolos. Si. Eza na biloko mususu ko telemela ngo bimi diabolos. Na boyina bima diabolos. Soki na telemeli 1 milliard na bimi diabolos. Mwana telemela ngo ezate. To boa kelie ba flair akene musika kende liboso. Nyonso o ya kozwa. Soki eza pona culture. Soki eza pona mboka. Eza kitoko. Ozo comprendre? Ouais. Eza na ba payer belé soko kei lelo place ko cha star na bango ezate.
babetaka bale me bale na bango eyokanaka te. Babetaka musique mais musique na bango eyokanaka te. Mais biso babiloko ebele dernièrement awa to gagné 2-0 te. To gagné 2-0 to gagné Benin. Tata mo konza mboka te. A sepela ki. Tata mo konza kati ya terrain te. Ah ça là ina stade. Tata mo konza sepeli seke mboka mbaseni. Sepeli. Fatibe. Beton. Olingaka bongo. Muko tombolo. Momai. Ok. Muko tombolo. Momai. Machamumen. Osala biloko nyonso. Fatibeto. Ozomona. Ouais. Musicien pe soka sai lusu lokumu. Yo kanisi tata mo konza mboka ko sepela te. Akosepela. Ah, bano ya kota bale basali fierté ya mboka. Bano pe kota musique basali fierté ya mboka. Ngai pe mosala nzambe na sepeli bano basali fierté ya mboka. Bongo mabeza wapi? Eza na biloko mususu ko telemela ngo bimedia diabolos. Tata Pambola musicien. Merci beaucoup. Lobby déjà le 3 décembre. Fabrigas au Batu Baseka qui est tant ba ni là il concert na Lyon. Batu Baseki Fabrigas. Il y a certains artistes et musiciens au peu Bachola qui peu importe où nous allons, l'essentiel est d'être avec toi de la nyondo. Baseka moto akangama na bilamba moko kasi oyo akangama na bolingo moko te. Jeto Mukatana awate quoi. L'amour est ok wapi Nadine Bolingo kelanga na lela yo yondonga na kaka yo. L'amour est ok wapi Tom Seyembi Yasila Yembi Humiliation ya mubena ngai mama José Mulumba Beni Barcelone Mawananga Helekata ya sheshos kuna kati ya Romani Satara kita na mokini na volonté na yete Lokola ezalaki désobéissance na buku ya Yahweh. Frank Stemai, Afrique Info. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Oh bah tu peux Baseka qui est. Oui. Que non tant banile concert na yaka robetate mais lelo Fabrigas na orchestre mobimba bazana kata France. Concert eza lobby le 3 décembre na Lyon. Ni no royeb sa Fabrigas là batu tout balinga la bonne musique. Landa nga bien. Nazo lando très bien. Toyana mokili. Ozolanda. Tobotama mukolo moko te. Ngonga moko pété. Toyana mokili. Tozana ope tribu moko te. Tozana ope famille moko te. Mwana moki abetaka mbonda bakolo pe basaka nini? Babinaka. Tala Zakari. Mukolo na kozala te bokolelanga na mboko yo. Bokolelanga yi. Okende wapi dadi? Okende wapi? Bana nanga na maboko ya mbanda te. Bokolelanga ye. Na betango beta kupanda. Yo bo salifi makasi ya Zakari Mwamba. Zakari Mwamba. Yo bo salifi makasi. Elema kumpanda. Tobina rumbo yo. Koboya tengo ezali nango demba. Nalingaka moto na yo ezalango na lipeka nanga. Mwali solo na litoyo. Wana otenga nde na silence. Nzoto na ngai ekomi asire mama e. Ani wangu bois noir kombo na yo e kumpanda e fumu bwala benga Zakari nazali lokola moto ya kwiti alukaka na yese nkopo Zakari Mwamba nazali lokola moto ya maladi alukaka na yese monganga Dokotolo seyo bokolela ngai point faible na yo na yebi yo kolukanga ekozala trota nga na maboko ya mbanda okolukanga ye
Je suis prophète. Bon. Je suis Prophète. Zakari Mwamba, je suis Prophète. Lité ya Kanda. Fille ya Moutou. Et ça, maboko ya Nzambe. Ngai nabangaka mutu te na mboko. Naza pena prophète oyo kaka ya kati ya Bible. Soki Nzambe apesi nga prophétie kende koloba nabangaka eloko te. Balobi Yanton azoke no beta na Zénith pour la 5e fois. Nzamba ebisinga kendo ebisa eboreza Exacté. Na yana télévision na ebisi bango ngana oloba o Nzamba tininga. Si. Soki boko bomanga etali bino. Na yana TV na loba concert eza Exacté. Wana kuteza makambo ya combattant te Nzamba lobi ezate. Mopa achaka libaya te atie na you arena. ABC mopa oke keba. Eko suka la yo mabe. Concert ebeti te, procès bandaka te ebandi. Mosala Nzamba sakana na ye te. Mosala Nzambe basakana na ye te. Tiffany Tembe yo kidadi. Mosala Nzambe basakana na ye te. Ba musicien Fabrikas na fandaki na ngai. Ngana fandaki na ngai Nzambe. Ngana fandaki na ngai abede. Ngana fandaki na ngai mama ba eko luka ngai papa. Est-ce que concert ekozala to ekozala te. Wana ba musicien Fabrikas. Na ebisi ba musicien Fabrikas na bondela Nzambe. Papa nasali une semaine ya go prier. Nzambe. Papa. Olobini ni pona fabolo. Fabrigas nkolo na ngai mwano ya beta posoka beti a $8,000 ngana sana 10%. Na 10%. $100. Soka $100,000 na combien? Na 10,000. 10,000 na somi mutuka. 5,000 ma terrain na miko na mikonga. Ok. Motema ekitaka te ekiti. Obando luka siko ndengo otombo. Ndenge siko na otongela ngo. Ah! Na ebisi Nzambe na binzambe. Na bondela kipo na wera. Na senga basine. Opesanga ka sine ya fua. O ebisi nga concert ezate. Na bondela po na Kofi. Opesanga ka sine ya fua. O laksenga concert ezate. Mais pona nini oya Fabrikas na zomo na ta sine moko te. Na ebisi Nzambe ozanzamba basine. Ozanzamba bile. Ya bilembo. Na mone lembo pona na Fabrikas. Premier lembo. Bana bazoka visa te baseni. Bazi visa. Voilà premier lembo. Nani akobeta fabo. Modute. Ozolanda. Ouais. Po ya wera ba miswela ki ba visa te. Ya Kofi pe. Ya Kofi pe bazu ba visa te. Mais ya Fabrikas na lobi Nzambe. Pona confirmer akobeta na mone lembo. Natela kabe madame nanga zui visa. Madame na yo danseuse wana. Merveille Amado. Merveille Amado. Oh daddy. Obeta ale. Oh. Mais on enzelet. Mais papa ngani na kenda ba répéter la bango na tela kutu ba musicien te. Yo tela no kaba. Ngana tela ga ba danseuse. Pour finir ngesa ba danseuse. Yo no mbele ba danseuse. Papa, kende na maison mère. Danseuse nini te. Kende pas Kofi, danseuse nini te. Oh papa, ngai na sabo bilei na ngesa ba danseuse. Mère n'a pas la bi. Et natikati. Ah, comment marié? Ah, comment marié? Et ça m'a comme yaka. Yakala. Wana maman n'a pas là yé te. Makam suna beta lokwa neti ya sika meza ya yakala. OK. Sebe mère aninga to mukabe ça makam ya yakala c'est les gars. Yo monete to bakanga na prison. Oh. Oyebi ke na mokili te basi akala pe bayoke la mobali mawe. To bakanga na prison ya. Oh, basi na nyosu ya kala bayeko tala ngai. Papa nini
Basi tu akala. Eh, ate tokota na ndako te me tolinga na musika to yoko zaki. Kimia. OK. Basi akala bien bien. Basi akala. Zakari Nzamba pesi premier elembo apesa ka ba visa te apesi. Ah! Visa Fabregas na ebite na pesa yo nini? Papa mutu akosa yo te. Na kenda ba mangengenge po na visa. Nzamba ebisi ngozwa yango te. Na kenda ba luzizi la po na visa. Nzamba ebisi ngozwa yango te. Jeune prière nini nga na salite. Na beta ba prière ba musulman mbunzo yinda kate e yindi. Visa za te. Na chanter prière na kena oya ba kimbangiste. Papa Simon Kimbango lobi nini? Visa kota na passeport yi te. Landa. Nazolanda. Na ken église a message. Oya ba branamiste. Nkolo ya branam. Pesa nga visa lobi makamba visa awa ezate. OK ne kankar. Na ken kankar. Na ken église ya debonomu ya mitakala. Na kota mutakala visa za te. Église de bonhomme ya. Wa debonomu ya mitakala. OK. Omona nte. Na mona nte. Oh, église mo keza na debonomi. Na kena ba musulman visa zate. Fabregas. Fona yembela na Fabregas nzembo. Azalite. Oyo akoka nina yo. Azalite. Fabregas mwana malamu. Azalite. Fabregas mwana kitoko. Azalite. Oyo akoka nina yo. Azalite. Fabregas opesi visa. Azalite. Fabregas bana bakepoto. Azalite. Fabregas mobali kitoko. Azalite. Fabregas na kati ya France. Azalite. Ngaine na sabu e Fabregas. Concert ebetama te esengo na nga bana mboka basi visa. Na tuni nzambe na prière butunga binzambe. Elembo na senga ki ya liboso. Opesi nga yango. Na moni elembo ba musicien, ba danseuse, na ba porte-parole, na ba to bureau. Visa bimakate e bimi. C'est pour cela na ebisa ki on a début na lobby. Mutu na mutabota na chance na ina étoile na ye. Ba mikolo ba meke simbi te. Papa na so ba guerre. Na so ba guerre moko puissant. Ba tu ba looking ngai bilobe na guerre moko impuissant. Guerre puissant. Puissant, OK. Na so ba menace pour na ba prophétie na pesa. Zela na pesa prophétie to clôturer. Yo pena ma yankamba. Zapambula yo apambula pe yo. Bagi sama kelele na bango. Landa. Na tuni nzambe. Ngalobi nzambe. Elembwa liboso na senga kiyo. Olakisi opesi ba musicien nyonso. Orchestre comme na ngoni. Villanova. Elemwa liboso na senga ki na Villanova opesi bango ba visa. Kasi nkolo. Na ningi na tuna yo question. Est-ce que concert ekozala to ekozala te? Ngai na kondanaka kombata te. Papa, la nanga bien petit ça. Très bien. Je suis premier combattant du Congo. Je suis combattant de Dieu. Je suis vrai combattant. Ce qui te l'habite à bimisa ba dossier. Ba tu ebele le bazo dondo ba ebi pasa ki combattant te. Papa, na 2012. Ndeko na ngai yozwa carte ya IDPS. Vous blaguez avec les gens, hein? Le lobozo n'inga bo saka na makambo, hein? Papa, j'ai tala toko bimisa bilo musu na télévision bo kamwa.
Et puis ngai na zaboye faut bon limanga na za vrai combattant pour na salela ki combattant libana mboka te awa na Congo na sala ki combattant awa na mboka. Je suis héros national, héros vivant. Naleli vungule wapi? Awa. Naleli vungula ko toksa wapi? Awa. Na Congo. Naleli vungula ko tumba wapi? Awa. Na Congo. Naleli vungula mubesu wapi? Awa. Na koti boloko le plus boloko. Awa. Pona mutu munene na mboko yo. Boko ko tenga na n'importe quel parquet. Ba tenga na 4e. Ozolanda. Ba honorenga ninge ba honorer ki papa Kamere. C'est très important. Si. Nazabe mutu. Oui. Ozomona. N'importe quel bolo côté. O continue na deux policiers te ba yo kangai. Bon. Nazabe mutu munene. Yo faut batindela yo. Faut ba papa. Tika. Na koteli makala wapi? Awa. Na koteli ngwate. O koteli ngwa. C'est que na ina la kiso ke. Combattant musala na eza koloba. Combattant ko koloba makamsu na tongo na pokwa koti boloko. Akoko loba na pokwa na tongo akoti boloko. C'est que je suis combattant. Moi na tele mi ba collègue na ba combattant ezate. Combattant salaka na besoin. Azana soif yeloko moko. Soki ekokisa minda yoki esengo. Soki ekokisa mite mo ayoki esengo ezate. Na kangi parenthèse wana na bondeli nzambe. Na tuni nzambe boye. Yo nzambe. Musalo yo tinda kinganga na sepela na ngote. Melokolo chekinga na makasi. Na kobanda pe ko tuna makamu na makasi. Olobini po na Fabregas. Papa, na moni kitenda noir de bimelinga liboso. Kitenda noir. Kitenda noir. Na lobi nzambe pesa bilembo. Kitenda noir. Kitenda noir. Et koko zala pe moko ya bani annihilation. Eza professionnel obite sa bongo. Nzambe soka la kisi kitenda rouge. Et la kisaka ete likamwane koko salama. Mais makile koko kotanga. Papa kosaka na prophétie des actes. Soki yo mikumisa koza mwana papa S kaka ngape na za mwana papa S kaka. Landa. Nazolanda. Namoni mulili. Kolo mulili pona nini? Tisi koyo. Nazo comprendre le côté. Olandi. Nazolanda. Ndenge nzamba surprendre biso na visa. Tika a surprendre biso na concert. Ndenge nzambe o surprendre Fabregas. O pesi visa na orchestre na ye mobimba. O surprendre biso pe na concert. Ozolanda. Na pesi ba combattant nyonso mbote. Orchestre mobimba ya Fabregas na pesi bango pe mbote. Ozolanda. Ouais. Combattant ça motuya. Combattant ça très important. Soko ke même na kati ya Bible awa. Ba combattant pe bazali. Ba o ba bundela mboka. Ba o ba bundela mabele. Combattant ya solo. Soka zo bunda na nzambe. Pas zo bunda na vérité. Suka na ngwa ko longa bitumba na ye. Na vérité. Atako pasi ko sala. Atako ba ko nyokola ye. Mais suka na ngo akomela sufu. Et pepe soupoué, soupoué, mama soupoué. Daddy obena daddy me, oui mbalo be misiki yango. Ah papa, banjelu kutu baya bakangama. Ebonga mutuna nzoto na mai na makila. Banjelu bakita na. Banjelu ba uta likolo baya bakita na seba elenya soupe kanga bango te ekangi bango. Et pepe soupoué. Merci beaucoup Daddy. Merci beaucoup na fan club Afrique Info na Paris. Et sika nini mon boss Frank Temai Bisuka Zali afandisi masolo kuna na moni bongo Sandra Ngalo. Sandra Ngalo mutu boko très bien vrai chéri pourquoi pas Sarah Titibi kuna ba fan club tout Afrique Info chaîne na bino oyo toza ko mener bango 1000 kasi ba on dimate vraiment continuer toujours comme ça la confiance ah on a rat Afrique Info mais Daddy poto clôturer na yo Kofi Olomide aza na est. Ah to koma na est. A quitté l'avion
afukami nasala ninga salaki wana kofi ngai te bien tenu nalobi wana kofi ngai te nasala ninga kofa sagini asalaki naloba après azwi mabele atie na poche c'est-à-dire eloko moko na koyebisa yo kolanda bakofi mpo na miziki te miziki eza domaine na ye mais lokola aza congolais ayebi mpe bokoko na ye eza elembo ya koreconnaître mabele na yo mabele ya bakoko na yo Congo eza munene eza na mutu mususu akokisi 50 ans banda botama na Kinshasa atikala komona province mususu te ngai pe na salaka yango mukolo na kitaka na Goma na beza mabele ya Goma mukolo na kita na Bukavu na beza mabele ya Bukavu pe na loba na nzambe merci nzambo pesinga Congo me na tikala koyeba munene nango te esika nyonso na yeko kita na kuti bandeko nanga ba congolais ba yeko yamba ngai eloko liboso un bon congolais un vrai congolais faut bana ko beze mabele omoni nzoto na biso tuna ba koko ba koyebisa yo mabele nyonso na vie o nano nyata te o vanda te soko nyati yango za makila pete bana na ko belisa mutu si bato ebele ba ya Kinshasa babela ouais pona nini régime ya sika toza Congo moko mais toza mupepe moko te mupepe okuti awa yango teza na Kananga yango teza na Mbujimayi yango teza na Kolwezi na Bukavu na Masisi na Butembo ozo comprendre na Uvira ngai bana na botama na zaka na ba province misatu o na mona na Kinshasa 4 ba Congo Kinshasa Goma Bukavu awa lokwa sina nyataka na tambolaka mutolo bakunda awa moyena bezango ezate okoki pe ko beze mabele na ndenge nini okenda libana mboka osali 30 osali 40 umeli omona mabela bakoko na yo kala mukoloko ya fosa nini o beze yango soki eza na batu musu ba ozo ngona nenga matumboli wana mutu na opinion na ye mengai nazwango na nenga matumboli te nazwango na nenga tiraima te nazwango na nenga ya logique Kofi Olomide amona Bukavu kala amona Goma kala asali elembo oyo bakoko basalaka soki oyena bana ta na mboka oyo eloko liboso po bana babela te mabelo banyati ya sika sima mabele cha mwana na lolemo to ba acte Kofi asaliza tala nena zaboye nayebi bokoko nanga malamu ngai nengo mona ka babwakeli mutu mbasu nayebi kolongola mbasu ndenge ezala pe kobwakela mutu mbasu na ye papa na kobwakela mbasu kondimatenga mna bwakeli yo peka omolongola ngo ngape muna kolongola ngo okay nayebi koyiba mwana mutu omoni bano babotama mitu soki bwana mwana bebe so na ye wana na yibi ye mutu oh so osalise pe ezongi na osalise pe ezongi nga na kobwakela kibeka na bwakela kibekela libuma bandiko kovimba na bwakela batebele ba maladi na mboko oyo na tanga bakombo dadi netinana naza vrai mutu abokoko nayebi ko traiter nayebi ko bikisa nayebi pe ko bwaka ozolanda basi yo babotaka te naza na bakisi soki na pesi yo oboti basi yo babotaka te basi yo babalaka te naza pe na bakisi ya kopesa yo obala mwasi ope mibali bamona kete naza pe na kisi na pesi yo mibali bakomi komona yo ndenge omona ngaka tofana no sacle awa naza nganga munene nganga monene ya banganga nganga monene ngayeyo naza pe grand nganga na place partout ozolanda
Tata Pambola biso. Merci beaucoup Pambola yo. Mais kasi pe Kofi yango il fallait azonga le 13 pour répondre na makambo ya justice kuna. Wana eza vie privée na ye, pardon. Te kasi te yo pe. Wana eza vie privée. Yo ka tata molimo ya baba. Tokobonde la Nzambe. Ah. Esa kozonga. Peine eza mabete. Ah. Tokobonde la Nzambe. Ozolanda. Oui. Ngana zape muto na bondelaka. Si. Mettons ba kangenga. Loko esengaki boloko na kota kyango te. Kota kyango. Boloko eza nzela ya ba grand. Ozolanda. Ouais. Kofi pe mbali boso kota boloko yango wana te. Bon. Ozolanda. Oui. Ozokoma mna toyebisa yo. Ozolanda très bien. Tata Pambola yo. Merci beaucoup Pambola. Tu as pratiquement na souka ya traité na biso na bité dadi. Pablo Kitambala patron mais so kitam si Pablo Kitambala. Léon Mboma mokonza Autriche. Léon Mboma mokonza Autriche. Ah, Eva Tumba. Eva Tumba Kalombo na kata Anvers. Eva Tumba Kalombo na kata Anvers. Est-ce qu'ayebi ngape? Oh, ayebi très bien lobi kutu faut dadi. Si maintenant ga fois Salomon logo j'ai voulu. Eva Tumba provision. Eva Tumba na Anvers. Eva Tumba na Anvers. Docteur Achille Linos, motema mama Sandra. Docteur Achille Linos, motema mama Sandra. Maose la bango. Kitoko dadi. Pesa mo bambote na batu. Papi Bunzi, papa français. Mais c'est les français, Papi Bunzi, tata Pambola yo. Ba continuer so mboka nzamba Pambola bino. Frank Stema ba bon séjour na yo. Na les amis de Africa Info. Les amis de Africa Info na Paris. Na Paris. Sandra Ngalo, na Sandra Ngalo, na Titibi. Na Sandra Ngalo, Sarah Titibi. Sarah Titibi, na Sandra Ngalo. Sarah Titibi, na Sandra Ngalo. Sandra Ngalo. Bafan ya Africa Info. Bafan club. Nzamba Pambola bino. Ba oyanga na kata Afrique du Sud. Nzambe tata apambola bino nyonso. Ba na Afrique du Sud bientôt na kozala wana. Ba oyanga na Dubaï. Nzamba Pambola bino. Tous les amis des pasteurs lité à Kanda. Coco Dema. Coco de la presse. Nzamba Pambola bino. Nzamba Pambola batu nyonso. Na bengi sibino le 11 décembre. Boya ebele le 11 décembre. Boya go consommer l'album La Main Invisible. Ya maman na biso Jeanne Witaba. Soki boye boko zala jamais desi. Toya ko vivre le boko na Nzambe. La Main Invisible. Et go sala kitoko makasi pona bana Congo. Et go sala wapi tuna ngai. Na village Temba. Kuna nde sika toko sepela na ngonga ya 15h juste. Tata Pambola biso. Merci beaucoup Pambola Odadi. Madame ayebisa ki onini. Nage kozongisa yo ndena ezwaki yo nena gezongisa madame ayebisaki yo nini ndenge nazwaki yo nage gezongisa yo po madame nanga yebi ete lokolo meminga na musala koloba nazanga maîtrise na ko déborder moyen nazonga ndaku exacte lokola chance pesami to silisi kitoko bakanyinga te zongisanga wapi ndako. Merci beaucoup Dadi. Merci na dolanda. Merci na batutu bolandi biso, merci na Grâce Djunga de Paris, maman na Kylian Mbayi, merci na batutu les frères tous les Zakari Mwamba, Dario Kipanga garçon Schengen, Monique Kasse Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises, na Moni Bongo Léon Mboma Mokonza Autriche le grand esprit, Motema Maman Nathalie, merci beaucoup na batutu Eva Tumbaka Lombo, na Kata Anvers Motomoro très bien merci, na papa Charles Blaise Mafuta, président association qui c'est de Britannique, le Vendou de Rennes, merci na confiance, merci maman Isabelle, Marinette, merci na batutu Ramo Ramazani, Motema ya Nassim Mande na Boston. Nini ce soir? Mikolo na mona banote ya boy. Oh, on va noter à boy. On va noter na boy. Oui, monsieur ya ba motard. Na komi montar. Yo bomema. Yebo kumba moto. Moye ele kama kasi na mboka. Moye ele kama kasi on fola ta o. On noter la siko na o. Na noter ya siko na o. Na o. Mateye ko ya na hotel ya boy. Hotel ya boy. Bien caché ne peut e bombi ope mama. Madame na nga yebi na za mutu ya problème ya mutu. Faut protéger. On a protégé mutu. Faut protéger mutu. Merci beaucoup. Merci Kelly Ngolela. Motema Patrick Miss de Montréal, merci Daniel Mbumba, élégantisme pourquoi pas. Vini Kamanda wetu yo yebi na kati ya Irlande wana obosana te yemoko Maeso Kava papa na bobila dawa motema batu ya maman na biso Carmel Kwilu, merci beaucoup oyo boza déjà ko bonga mapona ko ya na Kinshasa pona ko passer ba fête awa vraiment merci beaucoup na yo, merci encore une fois de plus derrière la caméra c'était Maël Sadiki na moni bongo chaton Kolo Cordo azo fête anniversaire mukola lelo, joyeux anniversaire encore une fois de plus Divine Mvulu ozengali na maboss Frank Stema Disuka oyo aza bongo ko séjourner bongo na Paris, portez-vous bien, c'est parti. Aïe! Bonne année 2022! Événement! Fête ya bonne année oyo! Ekoleka kitoko awa chez Djonga 2. Ba organiser mo bange na événement. Na cadre ya ko fêter nouvel an. To bonne année sans
samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mobange na événement fara tunanga nini bokozwa fara ya solo wenge pusana tovanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato talatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonane na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Djonga 2 suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Djonga 2 oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pusana tovanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. ONG Avenir pour tous APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix de gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix de gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées. Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya Avenir pour tous. On est dans la Easy Cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie et ça, pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Semaï, Yandankala, Twende.